parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together, original. Ya la danoise, yewana liboso na bino, bande konangai, solitude et Sili, boya ebele, tozali na site de rencontre, ezali très sérieux, pour na ba relation moko, très sérieuse. Alors bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, Tili kolo bande konanga, sokoso se ceinture sel, oluka mobali na église, oluka mobali na ba fête, oluka mobali na musala, ozwate bande konanga awa okozwa, oluka mwasi ozwate awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, go contacter la danoise. Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapastor ngayoyo. Bon, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te belé bisika biso, bisous bino, merci na confiance, na fidélité, na amour, bolakisaka toujours na sous les baobas. Vraiment bambo te ebele bisika bisous bino, bobo to bondeko, na kati ya mabota na bino, vraiment ba shalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba bonsoir, ba rebonsoir, na toute tendance confondue. Vraiment ba matondo na mandiko na biso kimbangista. Et puis ba yenge na église en PV ya longo, respect na ba chef coutumier na biso, vraiment toke na lombangu bande konangai na niveau ya Kinshasa pe déjà ça fait une année toza na vidéo, ça fait une année oyo que ba koma pe ko dénoncer Kofi na niveau ya Congo, mais vika ka ba moyen ezate moyen balandela ye ezate, mais Kofi, c'est un papa, aza penza violeur, a viola kabango penza bande konanga, physiquement, moralement, talaka kabokolanda témoignage, yande ko moi si na boke binyonso, bolanda yango vraiment ne zappez pas, et puis bokomona makamboni ni Kofi asalaka. Alors nazo kebisa bino na boke binyonso, bino bato bozo kote la Kofi, bokeba, ozana bana basi, soko yebe obota mwana mwasi, ozana baleki abasi, ozana ya mwasi, ozana cousine ya mwasi, ozana mwana papa leki nomoko boya mwasi, ozana mwana noko nomoko ya mwasi, yaya batela munoko kokote la Kofi aveuglementé parce que Nzambe a frappaka. Tanga roya ko frapper ba violer mwana na yo, nde bukolo wana oye ba pasi wana ya ba mama wana pe o ba mona ka bana na bango ba viola bango. Alors tolanda na boke binyoso nde kona biso mwasi osala so kitoko makasi. Santé bonne. Bien. Maramutu ezoke bonne. Eke kitoko, tangolo nzambe. Voilà, champagne lelo yo. Tobeta na lisolo et sala ndenge nini po okoma danseuse na finale. Bon, champagne pas comme ma danseuse. Dans la époque, on a ba parents langa to maman langa botinga maman langa kufi et papa langa kufi. Vie comment il passe. Et on est tinga qui danseuse. Et on qui danseuse qui n'est pas Kofi Olomide. Directement que n'est pas Kofi Olomide. Muta memanga veshipa mona kande na ndobi na quartier na okezwa ma pas souffrance les cas ma case. Muta aider biso na mama za kité na baleki na ngai donc et on veshipa memanga na quartier la terre na kepe na sali test c'est pas Kofi donc Kofi bi venu pe mutu na lukate pe na yango Olobi
Yo bende. Ngai bena vedi pena botike bena za mtu bena na luka yo te bena yango donc azonga ndakute donc vedi pena faza la wana. Mo fleury. Voilà, on va dans mon fleury mais qui dansait spona yo lelo bande ko belé ba otala yo. Tango zaki na ndako ba no envisager okoma lokola na musala ozaki danser. Po biso tout totala ka télévision nga pena bina mais fona koma lokola muto. Na ina posa koma lokola BBC crena ina posa lokola na koma lokola BBC abatu mi bana ndo rêver na vie na nga bango wana po bando bina danger. Et baxela oni musala ngo ya ki danseuse et baby sa vie na yo et baxela yo et bana ozwa toboni te baxela nga na rien po na zwa ki na ngote ba $100 bando futanga na quartier te ba futanga lelo lobi pe ba futinga te olobi ba $100 vera bando futanga na quartier la te ako futanga ngo lelo tant mwana pe na ozwa te pourquoi na ebite siko tango batu balobaka ke na ka Office drama meets period drama. Voilà, Business bandeko na Forward ngai plan for vraiment iPhone from EE. bino boyebi publicité bandeko ta mwa moke eza pasi na mawa bandeko na ngai komona makambo ya boye c'est la te ndeko baka moko ba ave danseuse yo bo uti kuna babimaka bon ma ndete bas ndeti nga ndozo mbongo ka $100 na quartier te na kipe baleki na mi kipe maman na famille pauvre nga na famille pauvre makasi na kene quartier te pona ke luka moi eloko na zo pona beaucoup la famille attends yoga ki oke quartier la te no sepela ki na yoka ki ba futa pe salaire to veshi pa bina nga divine ba futa salaire na mema okuna nga ba futa salaire to kende na yo mona kende pa vera mbena tali salaire ngo $100 pe ozo ngo lelo ozwi tamsu mwana kuna bamsu bazwi bino mwa obozwi te mwana kuna bino bozwi mwana kuna bamsu dans les salaire ekomi lokwa courant lelo bana lemba bazwi courant lobi kuna bazwa te salaire mpe ekomi na ba lokola courant merci à bandeko Francine na ngai eza pasi oyo azotémoigne baviole basala bango epai ya kofi la patrona mais sikoyo tango bozaki belé wana serna no bozaki na banani serna biso pardon tozaki na ba yo Italia tozaki na ba Stéphanie Nguya tozaki na ba Baby Brown tozaki na ba Celeste donc tozaka ba danser ska belé mais open atangi mingi bazana bango libanda on a teng ba kai yo ntana ipen est-ce que musala ngo ya ki danseuse na mboko eza na avantage aya ki danseuse ane lo côté ki danseuse ane lo côté mbongo to kotsa ne ba boss bango nde bazwaka biso ba supposer biso la tilo mukuse obimisi nzoto no libanda na ebe de gants to ndenge ezata zo mona mais ozo lango tam c'est le rien ozo lango rien à part son opesa son nzoto no ya se donc ozo le côté pardon elo mo lobi ozo pesa nzoto bozoyoka bandeko na ngai vraiment eza pasi na mawa ndenge ndeko mwasi alobi ke ye soki eloko etindaka ya kotaki danseuse eza souffrance papa na ye akufaki alors abandi koteka mapa azobina na quartier grand moko ya quartier amoni alobi obinaka tellement kitoko yaka na memo pa kofi kuna eza na mwa salaire oyo ezaki ebanda kofuta yo salaire ezaka $100 mais $100 yango mpe asepelaki quand même bandeko na nga na niveau ya Congo parce que obando vande pa kofi kolia kuna ba produit biloko tout alobi $100 wana na bandeko otikela ngo mama na nga ata mwa 80 nga na tika na nga na 20 parce que nazolia kuna nazolala kuna normalement na niveau ya Congo ekopeso mwa bien mais kobina wana pe bandeko na nga ezaka facile te kobina peza eza difficile ba kobina ko pazola makolo ko ningana eza facile te eza vraiment musala moko makasi mais alobi ke tant pas koti kuna moi oyo mona ba futi yo moi musu ba futi groupe musu bino ba musu bozuite kofia ko zappa tie mbongo na enveloppe metanga komi liboso na esprit na boy aboy na pe atali bo moi o na lia eta abi donc au pes azo bina donc azo faut pesa pe na yo abasi bandi konanga non kofi azo mériter 80 ans azo mérité ata 20 ata 30 ans ki kovanda pena donc suka carrière na ye azalango na boloko parce que ça normal te bino bato bozo kotela ye bokotela ye bien mais nzambe moko afuta bino to continuer moi moi ça zo témoigner à cœur ouvert opesa fozwa makambo so opesa ngo tozwa makambo te teloba bien tozosola nanga la tuni yo question akotisaka bino Yosko faut répondre nga mais avant de répondre na pesi mbote na les millionnaires Arsène Tola les jeunes millionnaires
Na boire rayon na tina Kingston Sono les boss. Merci à vous. Et na profiter na pesa mbote na Léa Dimbi. Léa Dimbi. La Canadienne donc na Ottawa, maman sociale, merci à vous. Madame Mouy Angèle Nyota, la patronne, la mère des 4 enfants, en direct d'Ottawa. Respect à vous, Madame Mouy. Napesi ba merci ebele. Olobi faut se couper au bina après. Au PSP nzoto na sepo ozwa makambo. Nzoto si na comprendre eta. Nzoto so comprendre ndeni. Non zanyo so mais na se makolo na ngai. Na pesi on pona ozwa makambo, so na pesi on te na okanga. O mote na matapodium na passe, o yeba nga na passe, tellement ndo pesa te na komo pesa, ndi na komo ozwa makambo. Ya beta yo pe koto wana. O na lekati. Na leka ko tala pa ozwa makambo. Wana pa nani? Ba bureau Babiroté. Voilà place Nazara na quartier latin pour nous makambo. Donc tant na moni que na pesi pika $100 et continuer na beka na longa na pas Adolphe. Na ke pas Adolphe mi bomi sous na pesi sous nzoto. Amoni na lingi na producteur ayoka zuwa. Na moni bandeko donc azo et pas Kofi donc soko pesi ako développer ngo mais to lo bana mo muke donc pesa pono zo makambo pesa nini nzoto na biso ya se bandeko nangeza mawa ndeko mwasa monique tam sous côté mususu pe basala kangote akepa ya Adolphe pe ndenge moko bandeko nangai ba musicien en tout cas ba combattant bomona ka musika boza ba mvulusi ya kosakana te donc lelo penza tozo comprendre que bozaki na raison batona baya ko beta te parce que bakoya ko beta pe bana biso pe basepele pe ko bina toza mwana biso mwasi na Belgique abina ka kitoko makasi bomona ki o mobali ya beta ki wana ekozala pe Kofi eko beta asepeli pe abina na scène Kofi abine pa Adolphe abina aletanga ko bina après bala babimina ye apesi nzoto na ye batikeli ye ba démon po eza normalité mobali azana 5 sens azana esprit ya Nzambe akoyi ko bima lemsu na mwasi moko mibale ekoki na vina ya ko bima lemsu na basi mibale akoza na copine moko mais oyo ekomi ke obimaka na basi nyoso o basala ke pa na yo obamsu bazo bima na ba mibali lisusu na kati ya société wana bandiko wana ezali ba démon. Il doit quand même basi per moane bimaka mibali wana yango ezala kapina bankusu to sito mona mobali moko ya bakisi soka koti bana basi azo déposer bankusu parce que ba nayebi te ba fille ba danseuse ba o pina bazana ba esprit ya makasi te j'espère que belé ba boyoka ba kufa na ba kobota parce que ba matrice na bango kuna na kati et daki déjà place ba démon na ba démon et belé ba kufa na couchement ba fille wana bandeko nangeza pasi yongo biloko bo photo analyse kango na ba période oyo pona bino batu bozo soutenir Kofi boye bandenge ni Nzambe azotala bino na miso mawa boye bango azotala bino na miso esengote na bino batu bozo kotela bana ya Kofi oyo ndeko azo témoigner boyoki bien que papa na ya kufa orpheline. Mais Kofi bana na ye bazana ba mama na bango bazana ba papa na ye tata. Mais yaza orpheline ake kuna pona ko sunga baleki na ye. Est-ce que koyo kata te ko tali olobi obota mandeni tata na yo nani boy na boy. Olobi atake balobi nini? Bandi ko nga bino batu bonyoko la ba orpheline. Boy ba ki lisumu na bino eza vraiment au carré au centuple. Boke bana ba orpheline, boke bana ba femme veuve. Tant balela kanzamba yo kakabango parce que tata na bango komaka direct yo tamso ze loko senga tata na onanda ku physique après lemso ko senga kanzambe souffle de vie mais ba ofele ba koma ko senga na kolia na komela na kolata nyoso batali saka epanzambe Nzambe sunganga ipesanga musala Nzambe pesanga indaku Nzambe pesanga bwe bazana mutu bongo intermédiaire na si ya mabelete. Donc boke baka bino bat bozana ba orphelin pembe na bino bonyoko la bango boke ba eza malamu te kanisa ke lelo so yo kangi misu lelo so mobile no kangi misu bana na baza ba orphelin ya yo pe ba kokoma lokola bana wana ndeko nanga so kanisi wana to kosala na kama bete mais lelo bozo kote la bana Kofi botika bango baza likamba tata na bango ekozwa bango te non makama to papa na bango zo tambola mabe
parents nyonso ozotambola mabe yebaki lisumu ekozwa bana na yo ata bomati bokiti oyo ekomama d'une manière ou d'une autre soki ezwi bana no te kozwa bakoko na yo tolanda ndeko mwasi na bokebi nyonso mais nazumi boma donc bango ndesika bandenge moko donc nyonso kongo bandenge bakosa bino te ke o leader moi bimana danser te bakosi bango nyonso bamona banzoto nyonso badanser sitoko pesi te olomwaka leader olingo te yango etina badanser mi bakesimba kisi mais ndeni leader olinga te mais ntongo ovandi oreseau bita olinga te mpona opesa nzoto te mais ntango na opesa nzoto amoni na ye nakomi nango mata mosala ezala bongo mosala na pede eza bongo danser ezaleka te nde bakosaka nga na bimana leader te no bakosi babimaka na balider neti nga divine elekelanga na orchestre nga naleka balider bakenda na ngai mpona ozwa makambo ka balekisanga na clip mpona sala mpona matataka avion pambo omonaka danser mati avion pambo mpona mosala na bino mpona mosala te omata mpo opesaka nzoto omati mpe mpo na mosala nde makambo osala wana est-ce que ezalaka mpe boye baconcert mosusu mpe opesi te boye bayebi mpe obina te oui so opesi te omata te baotia okutuka te okoma lokwa bino osala milimi mabe lider olinga o te badanse baninga no badanse baotuna bwana poa milimi bino mbaye momo epoyesa mpe baninga eza te oyesimaka te bokende kaka yosalaka combien de mois na mofle na mofe nasali 2 ans nasali 2 ans nabeta achebi mpo biso nabeta bor ezanga kombo so otali clip ya bebe gu naza na kati otali clip ya bebe gu naza na kati mpo nayaka de nakuta mwa basala baclip na toko faminga veni pene fo botika kota pene na clip bobengelanga pene divine champagne na kota nakotaki clip mpo na ve mopao mais kotala vie rambo mesdames et messieurs via futaka c'est un vieux on a ça émission na ba Jimmy Kolesha on va nous ma danseuse moi 3 bi vie pena futaka là et puis via respectaka contrat Lelo Divine Champagne osali combien de temps 2 ans au gagné nini na quartier latin souvenir dans la gagné l'euro te na gagné ka $100 $100 banda opesa na ndo emotan na opesa mama pour bafuta ndako yango mo mki on a gagné quand même à so $800 ndeko gagné ile logo te $100 wana ozopesa na nzoto yaya quartier tete wana chérie to beta pas fait mon pas obima ngena pas chérie leader ni nango sepela ngana tika ovana na Montfleury wana to dakisa mama ami aye et pardon soki ali aye to kitipa mama ami donc na tika nanga kozana chérie te poso na bimi kaka pamba na ese ke na oketa ba parents na bimi to na oya fo basanga te sa sida lapta la sona za mala to ndenge ni zo azumi microbe to ne place na utaki quartier tete za bongo ngana oloba poke mun jamais dans ces moments en kasa ndako wana leader aloba ke leader anaza mabe aloba bandeko na ngai vraiment eza pasi kozala na mboka na biso yo obimi kaka soko obimi oketala ba parents obi okei tango kozonga fo ba bendo makila no ekei makila one bande ko kende ta bande ko melango amelaka makila na bino eza pona sida te makila oso ba dansi na yo ka balobi makile bele ba obenda yo makila ona melaka ngo pona se rajeunir pona ba misala na bango ya mabe eza normalité arosalo sida pourquoi yo ye na musala biso to sala na poto aw bandeko nanga to mema changement na mboka na biso to lobela ba leader ko bazana ba société mike oya ba entreprise na bango wana ya ba musicien ba boye ke makambo nde bazo sala ngo moye bazwa bénédiction ezate ndeni mboka wane ko pambwama ndeni mboka ne okine musika batu mitema mabeboy biso tokina na misala jamais batuna ngai ke obelaka nini ozana sida ou quoi que ce soit non mais hier ba misala musu batunaka ba misala musu après 2 ans comme c'est ozo mema train là c'était vraiment to banda osala après 2 ans faut que total ça ba tension ba sida ba diabète ba maladie belé parce que comme ma train wana et ezaka facilité kokota na ba pont na ba samai na ba nini et matara tension matara sucre c'est normal ba ngaba yeba mais aux nos danseuses yebisanga confiance sabino RS examen sida pourquoi obimi kaka boke tango baoya docteur na ya bendio makila kenango makile bele ba bande ko ba benda ka bango makila wana tango ba kozwa ngona poko ba meliango eza normal te yango na comprendre na yoka ke mutu moka lobi nanga no bando ozwa biso makila bando o melango j'ai fifonge pe aloba makambo oyo mwana mobali opa kufa wana aloba makambo oyo bande ko ngai to bandi ko shite bima ko mosanza ba mabe poto melaka eleki ba mi tema be makasi ndeti nga ba nyoko linga fo ba nyoko linga poni na opesa nzoto na opesa dans mite na ko sa musala bongo obota nana mwana nga moko mwana nga za 10 ans
soki ndeko no moko to mwana na oboti wana ejo abisu ya koma danseuse na Congo oyebisi non linga te nazvanda kutu na ndao na mona bato bayaka luka ngai ta so ba fia kitoko ba luka ngai na pona tayo pena ya ki danseuse mais na bi na rotindo te ngana mona passe non linga pete yo mona passe lukata moye otanga lukata moye osata métier moye vanda na mutu so ngana yeba na ngana sala ngote donc souffrance c'est qui m'a cassé qui danseuse mais moi qui na bi na ko sala ngote na tika souvenir ni ya mabe otikala na ngo openo tali lobi New gourmet revelations. Voilà bandeko nanga souvenir ya mabe fo ezalaka ebele yo yaki no musala na yo bandeko nanga oya ko sala oye ko kuta na biloko ndenge wana il faut ka souvenir ya mabe zala bandeko nanga tolanda basala nga boye tonga i Francis Bokungu to Francis Mavipi basala nga boye longo moko boye. Pourquoi na pona musala oyo ya ki danseuse mesdames et messieurs net souvenir nini ya passe net souvenir ma be na tika nango vira mba benga biso tout afta so salaire loko na bosa na ngoti benga biso tout afta so salaire afuti baninga na nganyos baninga na ngabake to tika na mami etazuma to tika na mami etazuma na si mami etazuma bino so bozui salaire bongo tour na nga na zuite ndeni tourna na zuite ndeni na tuna ya lobike o ezapo opesa raté na fo pesa bongo zwa makambo na ezande bongo bon président ndo komelo testa bolingo na ndo pesa makambo lobi mais na posa mbongo fona sunga mama na mona koti na kadanga bongo sinanga déjà enveloppe na nga teki $100 na kati ombongo no yango la di mutaza mutaba bola na kepa pa na zongi pa mami abi na na komela ke testa bolingo te do fona komela ke testa bolingo sala ga bien mama ibana ko ma quartier teza bongo fo koma na betana ko komela ngo zo makambo bandeko na ngai vraiment to bani na biso ko chiter mais moi si o ali ya basi ya kofi na ba sindi de cœur baza pena bandoki bango so baza misala mabe ba yebi makamuni kofi asalaka po neza normal te donc ye penda li ayebi niki mobali na ye abimana mibali wana nyoso mais avant dinika wana pona mbongo donc mobali na zo kwa abuser batu avant dina ye peka wana pona mbongo yango na pe mwana na ye moko nzamba bandi ko kota na mitema na bango alobi ke likamba papa na ngai etali ye moko justice etalele makambo lelo bokomi koloba te mwana wana alobi mabe non nzambe akotsala ka témoignage mabe na ye epai kaka ya bana na ye et puis mabe ya tata na bango kokitaka epai ya bana na ye mama botambola bien bokanisa te soyo osali mabe ozokanisa kosuka epai na yo bana na yo non ekolanda bango ndenge ekomama bozo comprendre botala penata bino moko pasi azomonisa bato me baza na basi na kati ya ndako bazobota pe bana basi kofi nzambe apesa yo longue vie omona déjà omona kati bana na yo parce que ozokumisa kaka owana mais oyo pozokumisa wana nzambe apesa yo longue vie omona basor na bango parce que eza gentité ko kanza te mwana soka komi komata tapis rouge akomi osala défilé de mode nde sikoyo vie na ye bongi non ye pe place akei kuna soko aye ko yebso ke papa nga pe place na kei pona na mata na lata elamba na défilé fona ba passer ngai ba salanga mabe kofi o sepelata bazwa kaka awa baloba ke babimisa mwana no ke itala mwana kofi yo asali film mutakala o telemo loba mwana nanga te ezali bo eza ba tricage o tomboka bongo siko bana bato tango lala bango kofi okanisaka pasi wana te ke yo peso basali na didi problème yo sili kaka okanisaka ngo te ba papa nyonso monde entier bino bato bonyokola ba fille bande ko ba soda bino bato bo viola ka ba fille boye ba ke tous ces pays ici bas ezali ne sengote ba papa na kati ba bala oyo kokuta mama na bana na ye oyo bandi ko violer mwana na mwasi yeba ke o futango ba mama bo fungola mitema okuta na mobali azo violer bana na yo kotike bongo te funda ye a mérité mbano na ye a mérité sort na ye eza normal te il faut mabe toye bandeni ya ko stopper ngo soko tiki obombi yeba ke ozo continuer mabe ozo nyokola être humain nzamba ko punir na yo na ye mobali ozo bomba pona bolingo na yo olingo sacrifier bana na yo eza buzoba surtout bino bato bozana poto tu peux pas faire ça
na Afrique kutu ta musupa na ba Congo banzala mobali azoya na bambongo azola la bana no tu acceptes mais ici en Europe pourquoi tu dois accepter ça? Qu'est-ce que tu vas gagner? Soki pe ozana motema bonzambe o garder mobali azo violer bana na yo ou bien kaka zo sa ba touchement. Non. Là, je ne comprends. J'étais à toi et nini. Non, comprendre yo te puis non peso jamais raison. Voilà, toko mina biso ko chité ba kala mingi te. Tangwana. Yo ala sidate. Tinga la sidate. Oko yata siko. Ay motambola ma be trop longa lo ma quartier la te binomo pe ba mama na bandumba. Binomo ko ba lesbienne. Est-ce qu'il y a ça peut pas danser ba lesbienne baza? Oui, ben danser ba lesbienne bazali. O moni peut-être tam susu o vandi boy o linga so mobali te o tela kasho mais ko mo sala bio mais ko mo tena na misapi. O mona moyen to kitango bi malibanda guwane côté lio. Ato mona mobala o linga o linga te. O linga ka muninga no mwasi. Yango wana. Ba danser se to mona passe pas pour me ki o ba peso mbongo te tant prête o ya. Aye prête ba ta uti tant su pota uti tant sangola ye. Da wana sepel na danseuse. Fona ki ne tam su na ko la ne do na ton na zimbongo. Tu as les mêmes jours. Est-ce que mobile là, est-ce que ça mobile là? Ah mobile là, ce qui te sala, ça la demi sala. Pas quoi ça, quand tu es bandou, on va pas bandou, pas ça la demi sala. Oui, au matin à podium, au kitu, sommes sous, j'ai n'a pas bien les yeux, ok. C'est ce qu'on t'a appelé la journée mort d'énormément, et va prêtre, ouais, soit qui fait cop. Moussou pas coûter un hôtel, hey. Des saisons qui rabou et mba mort. Bon, ngani finga na kutana pena ko na kutana tanso mobile mususu aye wana na kese alingi nga ayaki pa prise alingi nga asa pe na ta flat bingi singa na flat na ke na ngati na biki na zota 200 na tongo 300 na zongi na ngai na wanga na ngote pona sama pona ki vient na sana te vient elaki trop passe ya moni ke prêtre ya prise sera ye aleli na yo so moni personne pe bien ba no beta ba no ba pire so ba yoki ba bengani oti na fosa na ndenge mo ya coulisses mutaye ba te camarade ye ba te po téléphone na ngeza na code téléphone na ndenge nini téléphone na ngeza na code weza makam na nga pona lia pona vivre. Voilà, mesdames et messieurs, ils a passé pour l'amour à la biso, mais merci à tout le monde. Arsène Toya. Si ma passe la danseuse bazato seulement qui sont avec pipi aye amati likolo ando lingate yamoni lelo sinza komi kele ki sinzi wana poto sisana yo les boss Abed Achou à la biso. Merci à Kim Slova, notre frère WhatsApp Pembeni Abed Achou et Say hello to hybrid working. Voilà, bandeko nanga tokomi na biso na suka. Betancourt na kata Suisse. Voilà, bandeko nanga vraiment bosili koyoka vraiment tokomi na biso na suka bino moko boyoka makamba boye bozwa décision bon oyo bokokotela Kofi Nzambe apambola bino oyo pe bokozala contre Kofi Nzambe apambola bino ngai yanga na pesi avi na nga en tout cas komona papa mobimba ndenge wana kobima na ba fille to boyi te so ezaki ke oza chef kokokutana na moko to mibalo sepeli na bango mais oyo komi ke avant opesa mutu mbongo apesa makambu fo ba fi ba komela ko ba testo et fo ba yebisaka yo ki papa na posa na yo donc bandeko nanga opesi bango ba démon na yo et komi ke ba koti ba komi ba lesbienne ba mibali ba komi ba vewe donc bandeko nanga bozo comprendre à partir ya ba misala mabe o bango ba sala na monde à Lucifer tant bazo ko lala ba fi bazo ko kota bango ba démon ba lesbienne bazo kota bango kindumba okomi kolala na mutu nyonso tout mutu kaka lingio bolobi oke olali donc oza danseuse oyaki pono bina directement okomi prostituée bandeko nangeza pasi na bato babima kuna vraiment gloire à Dieu et ozala bien en tout cas balobia ki fifi pe asaki ayeto bato belé bayoka ki ngana na yoki ba déclaration fifité yango na tikala pe ko sala nanu analyse nango te mais na kozongela ngo na osala analyse nango trop tard ezalaka te histoire ekotikala histoire vraiment bandeko nanga ba gros bisous à vous bino nyonso bosepelaka na la danoise en tout cas oya ni ko contacter nga mon numéro c'est 0044 74 59 62 52 17 pona olingi oza na problème ya ozo luka mobali naza na site de rencontre kombo nango live together bandeko to balisi na sipeli makasi na kumisi Nzambe na deux mariages vraiment et uti ko bala naka mikolo yo vraiment ba félicitations
Alors bandeko nanga site de rencontre oyo ezalaka pona ba diaspora nazomona batu ebele Afrique du Sud batu ya Congo ba Maroc bani bazo benganga de trop mais bolimbisi vraiment awa site na biso eza pona ba diaspora o bavandi na Europe, Amérique du Nord, Canada, Australie, vraiment au benginga ozana mukando zana mukandate appelle-moi solo là et puis ça ma solo ndenge nzambe akosunga biso vraiment botika malamu wana mama leki na bino la danoise voir vraiment donc voilà quoi ceux qui mba liboso au tomber na sous les baobas s'abonner hein et puis fina cloche de notification et ça la bien. Des gros bisous aux ana histoire na yope aux ana petit souci moko olingi au partager na biso en tout cas n'hésitez pas bengala danoise. Gros bisous, bye bye.